mbote baningami kati na Yesu Masia tolingi bino na bolingo na Nzambe lelo tokutani lisusu na émission na biso oyo tolandaka ya parole d'encouragement lelo lisusu tokutani na mama na biso mama Jolie tosi tomesani na ye mama mbote boni santé mama santé malamu Nzamba zwa lokuma kutani biso lisusu la parole à na biso ya chaque lundi ya pona biso alléluia twani senga uzala ya solo mama vraiment Nzamba za malamu alingi biso afeti biso souffle de vie pour la nuit biso to kukumisa ye nous a obligé alléluia donc ça une verbe obligé donc Seigneur biso kozala awa pende ko na biso ozala ngambu wana kutokumisa Nzambe elongo na nzela liloba na ye alléluia parole d'encouragement pour na yo pour na ngai alléluia ya solo mama liboso de to bana mama soki okoki kokamba biso na prière ok to bondeli oza Nzambe likolo na yo mususu azala te pe akotikala kozala te Seigneur, raison yango osangisi biso na tango oyo na comprendre que Bible lobi nango sangisaka bato na pamba te Nzambe soki tosangani na tango oyo eza na eloko moko ya malamu mpe spécial oyo obongisi mpona mabota na yo mokonzi na nkembo tika ete tango oyo mokonzi yo orenie mpe odomine tika ete na tango oyo Nzambe mitema nyonso esimbama epai na yo yawe soki oza mpona biso moko te akozala contre olobi koza nsima maloba no mpona kokokisa olobi moto akobika kaka mpona kwanga te kasi na maloba nyonso ekouta epai na yo elingi koloba ke kwanga ekosala nango eloko kasi Nzambe oyo okosala yango ezali éternel mokonzi tika ete na ntango oyo tobika oyo obongisi mpona ntina na biso oyo kobakisa implice Seigneur kati na biso oyo kobakisa implice Nzambe kati na ndeko oyo akutami na ngambo mosusu koyoka mpoza Nzambe papa tozali ya yo yango tozongiso epai na okoloba merci ete zwa contrôle biso tolima mokonzi yo loba maloba ekobima Nzambe euta epai na yo esimba mitema mpe ebota mbuma mpoza Nzambe na solo nyonso ekoki kozala ya déviation Seigneur ya pensée ya harmonie ezwa place te mokonzi ezala homme providentiel mais sika ope sika bandeko na biso bakutami mpona koakompagne liloba no na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Ya solo tolingi bino na bolingo la Nzambe. Lelo lisusu molimo mosantu asungi biso. Lelo lisusu ete molimo mosantu asungi biso mpona kopartager te moko ezali ya motuya. Te moko ya kitoko mama te moko kitoko alléluia olobi na ngai na yo to se préparer pour la rencontre ya Nzambe na biso to se préparer pour la rencontre ya Dieu au hasard très haut alléluia ya solo ndenge mama uti koloba na biso tete mnese ezali prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ndeko motuna etunami biso na butu na lelo est-ce que toza préparé mpona koya Yesu Masia toza préparé mpona kokende kokutana na Yesu Masia lelo ngai na yo lelo biso na mama tokoyeba koyeba nani oyo na Biblia oyo ye pas azalaki préparé nani oyo na Biblia oyo azalaki préparé te mama mpona kokutana na Nzambe na ye te et puis mpona nini ozalaki préparé te alléluia Nzambe aotikela biso temps kaka ntango oyo tokomi na heure 22h seke Nzambe atikeli biso temps akokani mpe kozwa pema wana avant heure mais comme wana mposa ngana oyo to se préparer atikeli biso temps siko mpona nini okoboya kose préparer temps oyo ofuti no pema te eza na ebele mama hortense na ntango bakutana na mbeto hôpital babimisi menge bambongo na badocteur sans frontière kaka mpo akoma na temps oyo mais azobundana nango na kati na bapareil mais ngai na yo Nzambe asali grâce tokutami na ndako peut-être mpe eza na ndeko mo banda ntongo ntina omeli mpe ata comprime te mais eza na ebele na ntango ndo batonga esi eleki nzoto mais azosenga Nzambe nakoma ata lobi Nzambe aotikela temps na bonne santé mpona nini okose préparer te okutana na Nzambe na yo amen amen yango mama na biso tokoki kofungola Biblia na biso ndeko tobondela na bolingo na Nzambe ntango nyonso tozali kobondela ete mondimi akoki kozanga Bible na kati na ndako te po Bible ezali kosala ete biso tokola na maloba na Nzambe Bible ezali koloba ete ntango ovandi ezali kosala ete tokola ntango oza na ntango moko ya livre esengi na yo kozwa livre on médite yango ndenge mokanda na Josué où ezali koloba biso ete que ce livre de la loi éloigné te pembeni na bombo na biso pembeni na biso esengi nango to médite yango jour et nuit ndeko na ngai yango ntango nyonso tobondelaka biso ete tozanga Biblia na bandako te yango tokoki kofungola Biblia na biso na mokanda na Ecclésiaste mama tofungola mokanda na biso kuna na mokanda na Ecclésiaste 12:1 kuna tokokende kotanga mama tokokende kotanga
eloko nini elekaki na kati na mokanda ya Ecclésiaste 12:1 kuna tokotanga tozwaka verset 1 mama verset 1 tozwaka verset 1 na D na 1 na D alléluia tokoki kotanga verset 12 1 na D na kombo na Yesu Masia. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et la jeunesse et l'auront sont vanité. Amen. Maman, kuna Bible ezali kotalisa biso ezali kotila jeune homme ezali koloba jeune homme sepela na bo jeunesse na yo maman Bible lobito jeune homme obita on Bible loba jeune homme maman c'est que ba vie pe baza amen mais Nzambe a précisé bien abi jeune homme pour na abi jeune homme obina bu jeunesse ndeta mutaza makasi ta makilana ma ezo kotanga ndeta mutazo pesa posa ndeta mutazo sentir ba posa ngana zana koko na nga uti kokende akome na tango moko moko taza to binge koko na tino chemise abana na posa na moto koko na zo mwana kena ngana donc kimubange eza suna posa te mais jeunesse eza na baposa soko na kati ya baposa wana ndeta Nzambe alobi kobosana te abi jeune na jeunesse na yo yeba ke un jour omoni bayama moto bayoshi o lelo tozosepela nango yeba ke un jour ozala liboso na ngai yeba ke un jour yango ezala na makasi ya kodefendre donc Nzambe aza bien osoki alobi na biso te tonga mpe toyeba te abi te tika na lamusa susu mémoire na bango aza jeune mais azomona ndeti ye motu amisala azoyeba te ke eza na oyo asala ye esengeli azongisa honneur gloire epai na ye tika na lamusa ye yango lelo mpe ngai na yo tolamuka donc Nzambe azokoloba na biso ke te toyeba toza bajeune bayama moto eza soki bakombo eza ebele baguti babose ezali baversas mama me toyeba ke un jour biso mpe bamama mpe toza na basiper ya bakombo na bakombo me toyeba ke un jour siper wana versas wana ozala incapable liboso ya Nzambe sikoyo na ntango ezala incapable mortansi esukela biso ndenge nini jeune homme aza nano na makasi ya koke kosalela Nzambe jeune homme na ntango wana ezali ete ntango oyo oza makasi ozali na posa baposa ya nzoto oza na posa obala oza na posa osala bambiance oza na posa ete ose stabilize kasi Yesu Masia azali koloba na biso ete sepela na bo jeunesse na yo sala na yo ndenge olingi kasi kobosana te ntango ozali kosepela ntango ozali kojuire bisengo na se na moi oyo kobosana Nzambe te esengeli ntango mama te ozali kojuire bisengo na se na moi bisengo mpe ezali malamu esengeli na biso tosepela po Bible ezali kokoliko kasi na kati na bisengo na biso tobosana Nzambe te parce que Nzambe nde mutu asali ete biso tojuire soki totie liboso te eke totie bisengo na mokili liboso ye na nsima Nzambe akosepela na biso te yango wana alobi na biso ke to se prépare kosepeleza bien Nzambe asala bisengo pourtant Nzambe asalaki mokili amoni eke fasala mpe biloko ya kolia asala mpe soki baharmonie biloko banzete miso ya biso ntango ezomona ezosepela mais alobi malamu na exode kuna te eza na deutéronome abi ke bobosana te ke un jour bisika bozalaki nesika nga na memi bino jeune kobosana te ke un jour bisengo tozomona ekoleka nango kobosana te ke bilamba wana un jour eza incapable ndeni ozolinga biloko ya mokili oyo molingi kolinga créateur na yango te ndeni ozotika temps na bisengo ya mokili molingi kopesa temps na créateur te okende ata kobetele maboko okende ata kopesa dime même dime ya temps mamotasi dime ya temps eza kobima te journée oyo eza na 24 heures mais okabula yango ndenge nini ata mbongo na na opesa na ngati mena pesa ta dimi ata ata offrande kaka ya obetela Nzambe maboko olingi kosala yango te nalobi ke eza bien Nzambe obligaka te abije ni sepela sala oyo olingi kosala soki olingi kokela na Hilton lelo na mwasi mosusu soki olingi kotala oleola azo na madrum soki na botel na basi sala na yo nani bayi kosala me yebake naza na posa na yo
Alléluia. Alléluia. Donc j'ai nous on est koko za ngai koko za ndeko za na biso. J'ai aponité. J'ai na teka ka j'ai parce que na tango j'ai na zana nu makasi, na tango wala j'ai na zana posa, na tango wala j'ai na zama na posa installer là na état on a kibo jeunesse na ye. Otema kokoma mukolo. Lelo ba koko ba ezana campagne moko ezali peut-être à 3 km. Soko so koli o ko makati wala ko tango peut-être na ba 80 to za na charge roula. To bis ezali tene to ko tango na ba koloni. Mais tango to na bo jeunesse to za na ba makasi. Oza posa muto aider. Muto za to kuna posa muto aider. Oza ko to banga ta hiver te. Obi David tema koma ki mukolo pour azwa makasi à se réchauffer. C'est même na jeune fille mo pembe na ye pour à réchauffer. Mais jeune azali na posa mambwana te. Omona te bana tsoko ba mo eza corps des amalili non, eza malili te. Bantikor eza makasi ezosala. Mais ya bien so tango ko mukolo ko na difficulté. Soko nzamba so que difficulté on a écoute yo na distraction. C'est ça. Nzamba so pardon a joindre écoute na distraction. A javeillesse. Yango so nga préparer biso lelo na bu jeunesse. Abi je ne ke ba préparer toi. Pour la moni bisengo zo lekela. Na moni ba Hilton, na moni soki ba hôtel bien na ebité. Ba concert, ba musique. Ezosala ko na distrait yo. Abi keba. Et ça l'ango bien. Abi kanisa. Ça toujours bien. Tant que kanisa doit avoir bien attention à ngana. Yes. Tant que solo la kikuna le so tant que solo la changer ki mobile. Tant que solo la changer moi ça bi kanisa. Et je vous ali boso na ngai. Maman, et là on a sepeli. Alors bien, c'est bon sepela na bino na mojana bino. Bon sala ndenge bolingi. Kasi, bon se souvenir na ngai. Maman, et là comment que tirer ngala bino tant que vous partager. Na 1 Corinthiens 10:23. Bible kule zali ko na biso maman. 1 Corinthiens 10:23. Bible ezali ko tout est permis, mais tout n'est pas utile. 10:23. Tout est permis. Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Mais tout aussi n'édifie pas. Amen. Maman. Nzamba ti liboso na biso nyonso tu ezalango sa alobi sala choix na yo soki soki olobi te okozwa basi 100 kaka yo soki olobi te okotambola na vie bondumba kaka yo soki olobi te okotambola na vie ya crédibilité kaka yo atie babie nyonso tu mais ndeko tobonde na bolingo na nzambe nyonso tu ezali utile te na bomoi na biso nyonso tu oyo nzambe atie na disposition na biso n'est pas utile. Esengeli ngana yo te bakopona nzela nini oyo tokotambola. Esengeli ndeko na ngana butu na lo yeba kosala choix. Po Bible ezali koloba na biso ete tout est permis mais tout n'est pas utile. Mwana na nzambe esengela yeba nini na ya koki kosala nini na ya koki kosala te mama. Eza bongo. Soki na yebi te mama. Eza bongo yango na tomoni ke tozana mokili oyo tozana ba shop tozana ba différents fêtes na mokili. Mais esika nyonso te mwana nzambe akota. Amen. Esika nyonso te mwana nzambe aliaka. Na kati ya ba shop ezana eloko nyonso te mwana nzambe asombaka. Na koleka na mulonga masanga. So na comprendre ke nga nzoto na ngai eza temple ya Yesu Mesia. Na kolangwa na molimo na Saint Esprit kolangwisa ngai. Donc masanga kolangwisa te donc koma na nga na ranger wana te. Alléluia, c'est ça. So na comprendre ke nazanga moko. Nazala ngapi na ka voyage te nazala kati ya mboka na nga. Mobali na bazate ma ko futa chambre hôtel na sani. C'est ça. Eza ça c'était pour na ngai. Na comprendre ke nazala ngai moko. Onotambola ngai mo nazala une femme mariée. Pour na ninga na olata mini-jupe. Oh ezolakisa nzoto na nga mobimba. C'est ça. Eza ça c'est on va bien nyonso eza na mais tout est utile. Donc babi ke nzambe abi asalaka différence entre bazosalela ye mpe oyo bazosalela ye te yango ngana yo oyo tozoconfesse ke surtout biso bagene tobaki ngai nazala nga chrétien mais fo tolakisa christianisme na biso donc fo tolakisa différence ono malachi alobi ke nzambe abi asalaka différence entre bazosala te nde ntango yango na bujeunesse omona motazo nde ntango ya bujeunesse nde fo tolakisa différence wana toprépare futur na biso ntango vieillesse na biso tozala na makati ata na mbula ata na neige tokende poleli tokokola tokomi ba mikolo ekomi pasi ekomi anga climatisme nakokoka veye te mpo malili mais ntango yango oyo ndeko ntango yango oyo toprépare ntango tozala na bojeune ndenge bible ezali koloba na biso ete jeune réjouis-toi de ta jeunesse ya solo sepela na yo kosepela eza mabe te mais ntango tozali kosepela ntango tozali koenjoy nde tolobaka yango na anglais etenge na biso to se souvenir
que nyonso tu ezali permis mais nyonso ezali utile te nyonso tu ezali mpe koédifie te ndeko na ngai esengeli na biso toyeba komona na nzambe ayeba eloko nini oyo nzambe azali kopermettre asala eloko nini biblia ezali kopermettre asala te esengeli na biso toyeba mama alleluya eza bongo esengeli na biso toyeba yango wana fo tobondela nzambe mingi mpona discernement oyebi ntango nzambe abiki na mikolo ya suka akosoka molimo na ye alors linga oprofite na parole wana abe eza nsima maloba ne mpona kokokisa yango eza na mokanda na joel yebisa nzambe amoni maloba oyo bike mokolo ya suka okosopa molimo no nzambe sopa molimo no kati na ngai molimo ya connaissance molimo ya discernement na comprendre nzela onga nazotambola biloko onga nazosimba mosala onga nazosala estce ezoprépare futur nanga ezoprépare nga nakutana na yo mais sans discernement ocomprendre yango te comme eza maloba na ye abika aza nsima nango mpona kokokisa loba nzambe pesanga mayele wana discerne ngai na comprendre mpo na préparer déjà mpo yo olobi ke na se préparer na opréparer comment soki nazoyeba te yango ndeko na ngai nde tozali koloba awa ete bible oza na yo na liberté oza na yo na droit ya kovivre oza na yo na droit ya kosepela eloko totanisi yo kaka na ntango ozali kosepela tobone boningo na nzambe mpona oyo ezali baprincipe na nzambe luka otambola na principe na commandement ya nzambe po soki ozali kotambola na commandement na nzambe ete na suka yango bible oyebi ete jugement ezali ntango yesu masi akoya kojuge akoyeba te ya solo mwana na nga asepelaki na bisengo ya mokili ya solo mwana na ngai asalaki oyo nyonso tunga na permetaki asala kasi eloko moko abosanaki ngai te na se na moi eloko moko atambolaki na su commandement na ngai yango tobondo na bolingo na nzambe mama eza mpe na mutu moko na biblia kuna ete tomonaki eza na mutu moko mpe abandaki kotambola kobanga nzambe mpe ezalaki na mutu moko azalaki na bozwi ebele mama na ngai mpona nini toloba kutu mutu abanga nzambe mpona nini mutu atya nzambe na première position obelo liboso otya nzambe na première position pema oyo ngai na mama tozolobela alleluya matoi oyo eza yo ya kofungwama oyo ozoyokela pema oyo ovandeli na kiti oyo ozokoakompagne biso yango eloko otya nzambe na première position parce que pema wana nzambe moto azokoaccorde biso grâce donc a partir kozokompa eke naza na pema ntongo etani obiki enalamuki dolinga totya nzambe na première position mpona pema abiki asali biso na image na ye totana okompa kaka asali ngai na image na ye afuli ngai te donc mpona tie na première position tu habito luka liboso bokonza likolo na nsima nyonso epesamela biso donc linga totya nzambe na première position avant nyonso après nyonso azaleka nzambe soko tomitungisa na biso nga mokili nde mama abi totala na mokanda na Luc 16:19 alleluya tokoki kofungola mokanda na biso na Luc kuna alleluya na Luc 16:19 kuna tokende komona eza na moto moko kuna ye mpe azalaki na bozwi ebele kasi suka na ye ezalaki ndenge nini kasi eza mpe na moto moko azalaki nde na bozwi te kasi ye atambolaki na kobanga nzambe na se na moi suka na ye ezalaki ndenge nini alleluya mama alleluya mama totangi na Luc 16:19 alleluya jésus toke mama totanga ngo nyonso tu ube totanga tamo ningo saint espace on so alléluia alléluia OK tomani na 1 il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alléluia. Ben peut-être qu'il faut sauter na 23. Na 23 kuna balobi dans le jour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia, maman, on a 23. Alléluia. Dans 24, il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Alléluia. Maman, ce qui te comprend yango to komona ete na mokanda oyo bazali koloba bien histoire ya riche na Lazare oyo azaki pauvre. Bible ezali koloba ete riche Lazare oyo azaki moto na bonzu na se na moi. Azalaki koleta bilamba mokutu ya cher koleka. Kasi na bonzu na ye ya bosalaki Nzambe.
ye atalaki ka bozwi na ye atalaki nzambe te ayebaki te ke soki ye eza na bozwi wana ezalaki nde mpo nzambe nde moto apermetaki ayebaki te ke soki ye ezalaki kotambola bilamba cher mpo te bénédiction eutaki epai na nzambe ye anegligeaki vi na ye na se na mo alingaki koyoka maloba na nzambe te kasi na pembeni na ye ezali na moto moko mpe oyo ye abandaki kotambola na kobanga nzambe me ye ezalaki le pauvre yango mama vie moko tozala na biso pauvre na se na mokili oyo mpo tozala riche likolo mama lolenge pauvre oyo azalaki pauvre oyo azalaki kolia kutu biloko oyo mike bamiete mike oyo mokonzi oyo abandaki kobwaka pauvre balobi ete azalaki na bapota kutu bachien babandaki kolembola pota na ye kasi ye alembaki nzambe te ye butu moyo abandaki kobondela kasi ekomaki mokolo na suka pauvre oyo akufaki ye akendaki baange bayaki kozwa ye mama yango tolobi ke bolamu efuta bolamu efutaka mama mpe tolobi ke bozwi eza mabe te mais edomine oyo te mbongo eza bien mpo mosala nzambe mpe etambola na mbongo tocomprendre ke mbongo edomine biso te adomwa lisolo riche mbongo edominaki eza mpe leyo na ngai na ndeko tozolanda ta mosu quelque part eza eloko mo ezodomine biso oyo ezozongisa biso nsima na mosala na nzambe ta mosu quelque part eza na eloko moko boye eske eza te peut-être ekozala libala te oyo tolukaka ntango molai lelo nzambe asala grâce ezongisi biso mpe na nzambe ekozala bana te ekozala mosala te ekozala milie te mpo ya riche ezalaki bozwi donc ya mbongo vraiment mpo babi kuna lazare azalaki nene eloko moko te azalaki moto azalaki ami ya jésus azalaki moto azalaki ami ya nzambe donc tomoni différence na bango moko bakufaki tala ndenge awa ndenge riche bandeki kosaka na lazare kanisa mpe na bokonzi ya likolo eza bongo complexe wana ezala te na bokonzi ya likolo te parce que kuna le juste juge donc nzambe aza wana comme juge ana mokili okoki korompre na yo bajuge banéglige na bango pauvre po mbongo nde ezoloba mais sikoyo kuna donc corruption eza te parti ya riche akomi kuna acomprendre oyo ezalaki vérité sikoyo kolinga teke tocomprendre vérité ntango eza tard yango lelo parole encouragement soki encourage ngai na yo tocomprendre vérité te lobi ekozala tard riche kuna ntango acomprendre riche kuna ntango acomprendre abraham abe eza trop tard kuna esika yo uti basala nzambe bakosila te po bareserve ya nzambe baza donc kuna soki ngai abraham naza mosala nzambe nakutami jana esika ome bareserve bazandekolo nde bakutami kuna teke mosala na nzambe moko aza kuna donc mama lelo mosala na nzambe moko aza mpo na ngai na yo po lobi tozala na retard te po lobi tozala na pasi te donc lelo tozwa décision tose prépare tolinga teke komela biso ndenge ekoma epa riche yango akongo mokristo nzambe asali biso grâce ezala wana nzambe apambola vraiment papa alpha na mama doki lelo nzambe asali biso grâce na nzela kongo mokristo tozozwa tozoyoka oyo nini toyokaki te nayebi toyoka biso maloba nzambe ntango nyonso mais lelo tobimi te toza meme aparti ya internet na nzela na parti ya portable tozomona bon sikoyo okanga monokono te babi bolamu efutaka yebisa nzambe make akanisa bakolo kongo mokristo soki oyebi bakombo te lobaka nzambe ekanisa baprofete ya kongo mokristo oyo lelo oyo ezosalaka nga na comprendre nase prépare mpo nakutana na yo mpo nayebai na ngai yango te mama otansanga mpe nayebai na ngai teke estudio ezalaka eboye ezalaka boye yango so navana bate nzambe efongolela papa alpha bapossibilité esuka kaka na 4 mire ya irlande te ya dibete mais akende po eza mpe na moto mosusu peut-être aza mokanda te moto mosusu aza mokanda te waya awa eza pasi propriété ya kongo mokristo abima mpo mutu wana mpe abika nde lelo ngana ndeko nanga tozoka tose prépare mpo na rencontre parce que toza na kati ya chaîne alors eza mpe na mutu moko aza mpe na mposa ayoka mais possibilité mosusu ya mokanda possibilité mosusu ya finance eza te alors nzambe abimisa chaîne oyo ekende mosika mpo soki riche wana ayokaki na ye mais ake koyoka yango esika oyo ekomi impossible yango wana ezala impossible te nga na yo lelo nde tozoyoka parti ya chaîne oyo tozwa décision lelo nde tozoyoka parti ya basali na nzambe na baeglise bisika tokutami tozwa décision yango wana ndeko nanga toza kobondela ozwa décision tomoni riche oyo atalaki bozwi na ye atalaki makambo na nzambe te anégligaki makambo na nzambe na se na moi alobaki ete nga na mikoki kasi ayebaki teke na bomoi na ye eloko moko ebandaki kozanga ye ntango aye koyeba yango ekomaki mpo na ye déjà trop tard yango tobonde mpo na yo ezala na trop tard te ntango yango oyo na bojeunesse na yo ntango yango oyo ozali kovivre bojeunesse na yo ekoma trop tard te luka elongi na nzambe bongo na motema
riche oyo tomoni bozwi na ye et empêché ye et akota na royaume de cieux bongo ngana na butu na lelo eloko nini ezali ko empêcher po te ngana tokota bokonzi na likolo nini sorcellerie nini impudicité nini maladie nini okangama na idolâtrie badifficulté mokili yango nde ezali koempêche yo po te yo kota na royaume de cieux yango ezali koempêche yo ndeko na ngai bisengo na mokili oyo na se na moi oyo yango nde ezali vanité de vanité ezali vanité de vanité ndeko tobongola motema tomoni riche oyo aservaki toyebi to soki aservaki nani na ntango wana kasi bible ezali koloba biso te toservi deux maîtres à la fois te oube oservi nzambe oube ezali koservi maman mais riche oyo abandi koservi nzambe te riche oyo abandi koservi maman yango tomoni ete akotaki na royaume de cieux te kasi lazare azalaki moto na pasi lazare azalaki moto oyo ya bozwi te kasi tala akangamaki na nzambe ntango akangamaki na nzambe na suka yango ye nde moto akomaki moto na esengo mpe tomoni riche akomaki kolela mama riche akomi kobondela na lazare po te apesa ye mwa mai ya komela azali kobondela ntango ya oyo yango ndeko na ngai epesameli ngai na yo toluka nzambe oyo na bosolo toluka yesu masiya soki toluki akomimonisa soki tobondeli toluki na basoki nyonso basification akosala na bomoi na biso bozwi na se na mokili oyo eza ya ntango moke litomba nini tozwa nyonso tozwi ya solo tokosepela ya solo kasi tobungisa kondima na biso jésus christ na butu na lelo azali kointerpele ngai na yo tojour ya solo kasi tobosana te tose souvenir ete nzambe aza na baposa baame na biso ebika nzambe aza na baposa na biso ezala perdi te na bisengo mokili oyo tokota na distraction na bisengo ya mokili oyo te nyonso tu ezali permis bapesi yango kasi eza utile te na bomo ya mwana na nzambe oyo bakodiscerne nini oyo nzambe alingi osala nini oyo nzambe aboyi osala totambola na esprit discernement ndenge mama alobi ndeko tobondeli na bolingo na nzambe mama nayebi ta lelo oyo eza bongo mama oyebi mokili oyo soki toza na discernement te tomona nyonso eza bien ok nyonso eza bien mais eza utile so tomoni oyo bazalaki na bozwi totala salomo azalaki mwana roi epuis batikili ye bokonzi yango kaka papa mais azwi basi toyebi suka nango ekomprendre abe eza vanité de ntango oyo nanda okende bahotel ntango nanda osala babuzoba wana fali ntango wana natonga déjà temple donc ndi natonga yango banda kala atiki na basi yango mama basi yango yazaki soki se bawa batenta famille soki na ba 300 donc mili boye na bango donc esala bambouteillage mwasi oyo na Jean 4 ntango akute na Jésus akomprendre bien doki nga nasali erreur pamba ntango nyonso abitika na ndongola biloko nyonso na bwaka donc na perdre ntango na ngai ya pamba na kati touti olanda mateya ayo euti koleka se makwa te biso abike tabernacle ya nzambe donc banzotola biso eza tabernacle ya nzambe sikoyo esike ngai na yo nini tozokotisa biloko biso tozokotisa ezopermettre biso toprépare oyo akutana na nzambe eza maloba na biso te teme oyo mais eza Amos alobi yango kuna na bible et puis prépare toi à rencontre eza na Amos 4:12 biso ndeko mo alinga confirme yango eza biso te mais nzambe abike prépare-toi à rencontrer puis ntango nyonso nzambe azobi biso prépare eza bien azobina attention na biso omoni mwasi otango akuta na Jésus ntango Jésus alobi neke moni mibali wape aza yo te akompaneke te yesu abina attention nanga akompa baza ya ngai te soki na kosala ndenge yabina kobikanga mongo te fo nazonga yango na lelo na bamorta soko biso tocomprendre yango ke biso tokobika biso mongo te yango toye tobiki ndeko nanga biso telema zwa courage telema zwa courage toboyi ke ete biso mbale kaka te po tozala mpe juge boyebaki babike boyebaki bobiki mpo boservir nga donc boservir nga na maloba na ngai moto akoyoka yango akobika donc yango toboyike biso tozala condamné ke bino boyebaki ke bino bose préparaki mpona ni boprépare mpe ndeko wana na gauche te na droite te yango biso lelo totelemi tokoencourage yo oyo olembaki peut-être banayi kondima likambo yango te mais tolobiki eza biso te omona mokanda na nzambe omona nzambe abiki préparé omona mokanda na nzambe omona kuna nani salomo alobiki eza vanité fongola mokanda na nzambe omona kuna mwasi na Jean 4 abwakaki biloko atalaki su bote wana te ocomprendre ke ado onga nazosala na operdre temps malamu na se préparer ya solo ndeko na ngai bible mama ndenge tolobi bible epekisi biso kosepela te bible epekisi te elobi tosepela tojui na bojeunesse na biso mais ntango tozali kosepela
sepela mama etengele biso tozala sage to vivre na angele na se na moto mama to vivre la etengele biso tozala na sagesse toyeba ndenge nini tozali kosala ndenge nini tozali kotambusa bomoi na biso vie chrétienne na biso ezali kotambola ndenge nini est-ce que vie chrétienne na biso ezali kosepelisa nzambe est-ce que nzambe azali kotambola netamboli azali kosepela etamboli na biso na se na moi yango ndeko na ngai tosepela mais ntango tozali kosepela tobosana te tobosana te yango bible ezali koloba biso mama na Matthieu kuna soki na Matthieu kuna na 7:13 kuna ezali koloba na biso kuna ke ya makambo oyo ezali ya porte étroite kuna mama porte ya monene ya moke yango mama toyebi te ndeko na butu na lelo porte nini oyo yo poni porte nini oyo yo poni est-ce que oponi na porte ya étroite ou poni na porte ya monene mama porte babi na biso te porte oyo monene mama eza na facilité yango ni tokuta bisengo mokili o mama bisengo na eza vraiment tango eza ministère moko ya biso ya Congo ayemba ke soki bokozala bongo pe bokotikala bongo bitako nzimo izo bitomo tozo miboma mais soko fanya yango to bifo senga discernement ajemba ke bokozala bongo pe bokotikala bongo tozo comprendre que malédiction mo déjà je vous a déclaré mais tozo miboma ngaza na ngabo nzimo mtona beta minga iduya na ngazo mibeta minga bazo déclarer mingai tozo mibeta mingai tozo comprendre que okozala moto te chapo mo banzembo wala ya nana ngako luba alléluia luba wana moko ngami koleki tozo landa mate ya serviteur mo na radio na papa serviteur wazoba nana nzembo mo boye mutazo imango zo regretter soki biloko papa tikaki abenga bien dans ce pays là mais mon eko ça examen conscience na non papa atika keza bien a travailler siko ngai lobiso na kena utika nini bana na ngabite nte mone révolté nga na bino donc ngana ko lela kaka te ngako sengela ngana telema na sala boni nga pelo bina tikela papa ya mwana ndeko na nga telema po yo utika le sika depuis olanda papa po yeso alobina ke ko bonisa bilo mais siko yo tika na mingai yo tika ni ke okozala bongo otika la bongo okotika la yelo kobomisa esika bisika ezali ebele bongana yo tovanda na elongo soko yo okozala bongo kotikala bongo te ya eza bien te kolinga te kozala bongo tikala bongo kolinga te mingai memoso tina te oye afutaki asopaki makilani mpo nini bakotana esaka biso mingai esila mais ozo continue kodeklare mingai non c'est pas discernement en fait yes matin alobana biso alinga biso tozala toujours na santé de fer mais nani tokoki koprograme toujours mingai naza yana nga mobile dozo mingai alingi biso tozala toujours na bonne santé mais lelo pe vie ozo comprendre mingai tala moni ba poussa sa parole eza okozala bongo otikala bongo yesu alobi na keko préparer esika wana kozala bino pe bozala mais ndeni yozo sepela ozobina okozala bongo na mokili otikala no bongo na vie lelo victor lobo meliki silobi basali massage na nzoto ateza bien te fitenge na bino tobana kotatolaka toujours bonne santé nzambe totatolaka na bino kobongisa eza mpona ngai yo lobi ke c'est ma deuxième maison eza tozo vivre bien eza mosala nzambe mosu ayembaki abio biloko nyonso kotikala wana mokili nde bato mais yabi avetikala nga se nasepela donc nzambe oke kobongisa esika mpona nga moni biloko oyo se nasepeli nango donc nga nalingi naye epai na yo tobanda kose préparer kosepela nokate ko biloko osepela na mokili te mokili eza bien mais eza na banzube eza na moso elulu alors ke neno mpa nzambe wabisenga na ponini yo bomo mama nangana mikotuna question moko tokoloba nini mpona bandeko oyo mama balobaka etikanga na vivre na nga ntango naza na bomoi na enjoy na ngai mokolo liwe eyaka elakaka te mama mokolo liwe eyaka elakaka te na enjoy kasi tango kaka ozokoenjoy wana ntango ozosepelisa associe nzambe associe nzambe nzambe apekisi te asepela liamela soki na kati esengo wana associe nzambe moni nzambe okosepela bien bato bakanisaki soki moto ake feti yango ezaka na baji kasi yango nakomelakaka te prépare na yo po oyebi te prépare no donc babiki kosepela te sepela liave malamba biloko ebele nga mpe molasaka mwa ati ata dese na bina kolia lia na yo nayebaki na kati ya kolia nzambe na yo peso merci parce que yo permettre nga na lamba nzambe na peso merci po pesi nga apeti donc obosana te epi ezolia obosana motu oyo asali oyo opema fo kozala reconnaissance surtout mamantansi nzambe abatesi bandi bana janvier tokomi na décembre oyo totika na mwa quelque mikolo est ce que na kosepela ozosepela oza reconnaissant mpa nzambe so lobi memi liloba moko esala
nzambe bien Amen. kosepela oyo sepesi nzambe grand merci Alléluia. na biloko wana bambongo nozobimisa ozoke kosepela na mingai okozala bongo so longoli ata okepesa mpe pa musicien moko oyo azoyembela nzambe ata pa frère Patrice pa papa groupe Gaël so pesi ata moko mpe babakisa ekozala malamu mama Yesu Masiya aza malamu mama alobi ete tosakana tosepela kasi tobosana ete ndeko ata osakana oni okoti ndako na butu tia mabolongo na se kumisa nzambe na oyo apermetaki okele kokumisa nzambe oyo apermetaki okele konjoy koenjoy na ndenge teke nakeleka koenjoy non tala esika nini ozali kokele koenjoy elingi oyo batala lokola bali boenjoy ale yo wana baoki concert ya mokili yo wana okeli koenjoy non biso tokena koenjoy na concert oyo ezali ya nzambe Maman, le gars, tu ça veut dire que tu pour sans discernement, il faut que écoute à peine la vie prophète. Alléluia, Jésus. Docteur conseil les cas. Et pas ensemble pour se distraire, tu vas conseiller. David a levé na CP la rata va lever na kena. Alléluia. Ce qu'on t'a besoin David a dit non roi. La lobby de ta besoin psychiatre qui dans la zone de thème des jours comme le nom la piste à David raison. Pour son appel à nzambe mona kimia mais so ko fongoli po tanda ko ye makamongo bandiko ya ni fati omoni boye téléphone bengi kuna meta ko kuna katanda nzambe mama ko so bosa ni makamanda donc David a comprenait que habita bazo sangala ke nanda nzambe so na to comité mutema na ngeza na kimia alléluia ko yanda nzambe alléluia solo mama refuge bien alléluia c'est pas na Yesu Masiya to sala ya la bon refuge na biso ne mama lobi to sala ya la secours na biso tant to ko sepela et ye toujours to kimaka epai na ye na kosepela na biso totambola toujours na baprincipe na ye tomoni ete nzambe na biso mamangami na tolano tozomédite bible na seke nzambe aza démocrate mama seke nzambe aza démocrate donc atikeli biso ko oza na yo libre ya kopona choix na yo mais avant ça l'état bi kenga na poneli bino ya malamu ya malamu ata démocrate et puis na Jérémie kuna ndike na zamba projet ya bonheur donc bolamu na ye abi arenouveler kango bonté chaque matin chaque nuit alléluia Jésus ata démocrate mama atiki atiba bien surtout na disposition na biso kaka yo moko sala choix na yo na omeli na biso ke nzambe ata démocrate alléluia mama po bina tina nga nyonso tu yo na kufa na bisengo na nyonso tu ndenge totangi nyonso zali permis mais nous allons dans utilité donc on a une démocrate mais yo nanga ndeko na ngai lokola nzambe na démocrate et c'est tout ça la choix malamu na bomo ina biso choix malamu ezali ni tola na nzela na nzambe asa démocrate tant on a azupe mana tola na nzela na nzambe tant ko azupe mana ye démocratie ici c'est a commis vraiment juge alléluia bon abina tikila ki autant na la tisa ki yo ko eza mabe eza malamu ko telema wana ngana telema yango mama to mona na Deutéronome 30 na Deutéronome 30:19 kuna bazali koloba j'ai mis devant toi natikeli yo vie na la mort natikeli ba bénédiction na ba malédiction yo moko pona choix yo moko kaka mais bon nzambe na nga choix yo mais ye alingi totambola na nzela na ye amen alingi biso tobunga te alingi biso tobunga te ndeko na nga na butu na lelo choix nini oyo osali na butu na lelo oponi la vie ou bien la mort oponi kokota na porte muke na porte munene babi ete na porte munene eza porte moko space tala bato ebele bakokota kuna kasi na porte oyo muke eza nango kaka muke kasi porte wana etonda baproblème banzube etonda badifficulté etonda mikakatano ezalaka mpe na facilité te ndeko na nga na porte wana muke yango oyo nzambe atie na liboso na biso porte étroite na porte ya munene la vie ou la mort ndeko malédiction na bénédiction atie wana oponi nini toponi nini ngana yo mama ngana yo toponi nini nzambe alingi biso topona porte étroite po porte wana yango nde mutu ekomema biso tomona gloire na ye kasi porte ya monene espace wana ekomema biso na perdiction lolenge moko soki tolandi bisengo ya mokili oyo soki tolandi kaka bisengo ya mokili baambiance soki tolandi kaka o baconcert ya mokili soki tolandi kobalaka basi ebele soki tolandi tosala soki nini ndeko na ngai yango nde mutu ekomema biso na kufa kasi soki tolobi tolanda oyo ya nzambe ata tozali
konjui kasi ntongo etani mabolongo na se nzambe merci po topesi souffle de vie butu ekomi nzambe merci po te obateli journée na biso na bana totambolaki tozongi na makasi ete topesi merci ete lobi oyoki balobi prière okei ete lobi balobi campagne okei ndeko vi oyo nzambe alingi biso tozala nango yango wana tozali konjui mais tozali kosepela entre temps nzambe liboso bisengo na biso na nsima mama alleluya nzambe amalamu mingi nzambe amalamu abi nyonso ekoleka liloba nde koleka o liloba nde yango ezali marto oyo ezobeta mitema oyo eza na incrédulité atanga na oyo toyebaki te mais asali biso grâce lelo tocomprendre ke aza na posa na biso tala toza produit moko par hasard te do tosalami na image na ye aza na posa na biso nzambe alingaka te apedre ata mwana moko yango abutu alelo abokopedre nga na ye alobeli biso tose préparé tema na biso pa nzambe totalisa donc toza reconnaissant totalaka janvier ti lelo eza na papa moko abateli eza na mama moko abateli eza mawa oyo akobi alors toza reconnaissant topesa mitema na biso epai atandi maboko mama azali kozela biso maboko polele alobi boya epai na ngai yesu mate azali kozela ngai na ndeko na ngai azali kozela biso alobi ete tosala shwa malamu tosala shwa oyo ekosepelisa nzambe tomitika na maboko na nzambe tomitika vi na biso na maboko na nzambe baprojet peu n'importe nyonso tu tokosala ete tokonfie yango epai na nzambe po te ye azali wana mpona kodirige bavi na biso totika nzambe adirige vi na biso totika nzambe akamba totie na première position le reste ye ya nsima toluka liboso bokonzi na likolo toluka liboso bokonzi na likolo bisengo mokili oyo ekotikala nango kati liloba na nzambe ekotikala te liloba na nzambe ekozala seko na bomoi na biso po te nyonso ekoleka mama na ngai nyonso ekoleka kati liloba na nzambe ekoleka te nzambe asala biso grâce ekota mbuma emema biso encore na présence ya nzambe ya solo mama nayebi te tokomokoma na suka eloko ni tokoki suka oloba po tobombelaki bana na nzambe po topartage na bango mama ete tolanda bisengo na mokili oyo te atako tokosepela atako tokojour na se na moi oyo kasi eloko ya liboso toreconnaître ete jésus christ aza na besoin baame na biso ezala sauve azali koya ete jour ya jugement ete eyebani te mokolo yango akuta biso toza bien préparé ete na bomoi na biso tosala choix ya malamu toyeba kosala choix toza libre kopona toservi d'un maître à la fois te etenge na biso topona obe toservi nzambe obe toservi bisengo ya mokili kasi na butu na lelo ete nzambe ekointerpele ngai na bino ekointerpele biso na bino bato bozali kolanda biso tosala choix ya malamu ya kolanda chemin ya nzambe ya kolanda nzambe ete na suka yango tokomona ete gloire na nzambe ekose manifeste na bomoi na biso alleluya jésus alleluya alleluya j'ai dit maman tokomi na suka soki tokoki kobondela mama alleluya jésus tokobondela mama soki nzambe olimo mosana sungi kotinda 2-3 sujets de prière mpona bandeko oyo bazali kolanda biso toprie po te tozali kose complete moto moko oyo ya mikoki azali te kasi ezali kaka nde tozali kose complete ye opesi biso ndambu biso mpe tokozwa oyo ya ndambu na baninga oyo tozali kokutana au travers basali na nzambe mpe bazali koteya biso tozali mpe kose complete toujours bazali kolesa biso sur liloba kasi biso tozali kaka mpona koexhorte ngai na bino na mama tozali kaka kosala exhortation ete tozala prêt tozala ready po te mokolo yesu masi akoya ekomi bientôt to se préparer amen alleluya mama tobonda tokumisa na nzambe oyo akorde biso grâce na ntango oyo akoloba soki na ntina na part na ye tokoloba nzambe merci mpe apermete bandeko bazala na ngai mosuku na koyoka tobondeli alleluya éternel Dieu nzambe nakusani koloba merci po nzambe malamu yesu masi nzambe nakoki kozala ingrat te liboso na yo yesu na pema oyo oyo dispose seigneur ya koexhorte ya kosolola elongo na bandeko na biso baza na vie yesu tozali reconnaissant mpona souffle de vie oyo yesu masiya père de gloire tozala kondima ete liloba oyo ebimi nzambe ekwei na mabele kitoko oyo ekwei na mitema na biso moyokurwa toyebi ete ndeko moko oyo alandi biso yawe ete ye andimi liloba oyo na nkombo na yesu masiya halleluya tokoyeba susu kobondela nzambe
ete atia biso kobanga ye kati na bomoi na biso atia ke toyeba makolo na biso ekokota wapi aprécédé bapa na biso toyebisa nzambe asala bolamu na ndeko nyonso alandi nzambe aprécédé bapa afin ke na mokolo yango oyo tolata ekoti na gloire tobolela nzambe Seigneur ngai moko nakoki te yesu ngai moko nakoki te tika ete yo okamba biso mokonzi tika ete nzambe banzoto na biso ezali temple na yo yesu toyeba kotambola kobanga yo toyeba kotambola na kobanga yo nzambe po etoza nzambe malamu nzambe ata mokolo moko te ata mokolo moko te yesu bomoi na ngai ezala mosika na yo ata mokolo moko te Seigneur motema na ngai ezala mosika na yo po etoza nzambe sunga biso modemo roi ya kotambola na te na moi oyo totia na première position bisengo na biso eya na nsima baprojet na biso eya na nsima nyonso tokosala eya na nsima kasi yo ozala liboso ya bomoi na biso Seigneur Jésus-Christ Nazareth nzambe na bikamwa tambwisa biso Yesu tolingi tozala lokola riche oyo te nzambe oyo azwaki nyonso na mokili kasi ye abukisaki kondima na ye kasi biso tolingi tozala lokola pauvre oyo ete mokolo akufaki tomonaki baange bayaki kozwa ye mpo tatambolaki na kobanga yo na te na moi mpo tatambolaki su commandement yo na te na moi o Jésus-Christ Nazareth sunga biso nzambe na makasi na biso tokoki te kasi na lisungi na yo nzambe nde tokolonga alleluya Jésus tokesu koloba na nzambe yalobi ete nebanda ezalaki liloba ezalaki kati ne mpe liloba ezali ye lokola liloba ezali ye bible ebi mitema nyonso esimbami na maboko na ye motema nyonso oyo eyoki liloba oyo na ntango oyo eleka pamba te loboko no ezali marteau ebuka mitema nyonso ya incrédulité afin ke liloba na ye ezwa place mpe ebota mbuma ezala différence na mitema na biso na kongo na yesu nzambe nebandelo ezalaki liloba liloba eza kati no mpe oyo ozali Seigneur ngai na mitema na biso oyo eyoki liloba na yo na ntango oyo nzambe mitema na biso etikala lisusu bongo te esika incrédulité ezalaki esika libanga ezalaki nzambe loboko na yo ebuka nzambe libanga elongola incrédulité Seigneur o yesu tokutana na présence na yo tokutana na présence na yo mosantu na Israel oza nzambe malamu kutu alelo eza na pamba te kumbama na yo Jésus mon Dieu mon roi sunga mitema na biso nzambe haleluya bible elobi na ngai ntango nyonso nzambe asangisaka libota na ye eza na eloko ya kitoko oyo alingi kosala na ndimi ete butu alelo nzambe asala eloko ya kitoko na motema na ngai mpe ya ndeko na biso tika ete eloko wana emonisama mpo ya lelo aza nzambe ya différence tika ete oyo bayebaki biso lelo lobi bamoni ete nzambe asali différence tobondeli oza nzambe yesu motema na ngai eyoki liloba na yo yawe ebota mbuma kitoko mokili emonda libota ebimi Yesu Masia ebota mbuma na bitema na biso différence emonisama malasha lobi okosala différence kati na frère tomona bafui balobi ete liloba na yo yawe ete mokili elobi ete liloba oyo ezwi place yawe netambolisa biso nzambe différence ezala nzambe esala différence na bomoi ya ndeko na ngai ya mobali mpe ya mwasi yesu gloire ekozonga epai na sunga biso Yesu Masia différence ezala ete ndeko na ngai oyo nana yamba yo te Yesu Masia na ntango ayoki liloba oyo Yesu abongola motema Yesu car ozali kozonga Yesu Masia litomba nini nzambe na bikamwa tozwa nyonso ya mokili tobukisa kondima na biso Yesu Masia bozwi na se na moi oyo eza na litomba te Salomo alobaki ete apres avoir kozwa nyonso na mokili suka na yango alobaki ete tout est vanité de vanité nzambe tika ete na se na mokili oyo ntango toza na makasi Yesu toluka bonzambe na yo totambola na bonzambe na yo totambola na kobanga yo tosepelisa yo nzambe tosepelisa moto na mokili te tosepelisa moto na mokili te Yesu Masia na se na moi kasi tosepelisa yo nzambe na bikamwa mpo toza nzambe malamu mpo toza nzambe na bikamwa mpo tobongwani te Yesu Masia yawe elobi ete osepelaka na kufa moto ya masumu te Yesu olingi biso tobongola mitema olingi biso tochange bamonde de vie epai wapi nzambe tobandaki
totambola na vie ya désordre na butu na lelo yesu zongisa biso na nordre na butu na lelo yesu tozwi ekateli yesu ndeko na ngai azwi ekateli ya kotika mabe ya kotika vie ya débauche ya kotika vie ya désordre ya kotika vie ya incrédulité oh yesu vie ya sorcellerie vie ya idolâtrie azwi décision ya kozonga epai na yo yesu masiya ozali kozela biso maboko polele yesu masiya topesi yo merci merci nzambe na bikamwa halleluya jésus halleluya tokosele sous prière ona makila na yesu mesiya ete makila na yesu eza ceinture ya prière oyo ya moto nyonso oyo ayoki yesu azwa contraire ya kozonga na kombo na yesu masiya éternel de tout puissant tokei kosele nzambe na bikamwa tokei kosele nzambe tokei kosele exhortation na biso tokei kosele prière oyo etouche yesu masiya liloba ebimi na butu na yo etouche yesu masiya etouche ndeko moko etouche frère moko soki alembaki liloba oyo etelemisa ye yesu liloba oyo etelemisa ye etakele koluka esika kobondela o nzambe bomba biso na tena bakila na yo bomba bandeko na biso na tena bakila na yo bomba biso bomba bafamile na biso bomba bana na biso yesu masiya oh jésus christ liloba oyo nzambe na bombo ebota fuye ya kitoko nzambe ete ndeko nyonso alembaki atelema totelema yesu masiya tokende kosala mosala na kati na elanga na yo na kombo na yesu masiya halleluya tobonde so mpona chaîne ya biso ya kongo mokristo nzambe amema yango mosika reobot emonisama ati na chaîne mokili ekamwa ekamwisa mpe bapropriétaire tobondeli nzambe oza nzambe na bikamwa seigneur okotika nzambe mokomova o jésus christ nzambe eza chaîne oyo ezokumisa kombo na yo nzambe tika ete lipamboli edeborde bokonzi na nkembo lipamboli edeborde nzambe o seigneur reobot emonisama faveur na yo basali na yo ebele na chaîne oyo bayakoteya bana na yo ekele kotouche mitema basali na yo epai koteya yesu masiya baya na nzela na chaîne oyo bayakoteya oyo ezali liloba na yo po te bible elobi ete liloba na yo etekele teyama partout mon dieu mon roi yawe nsima mitema basali na bapaster na baevangeliste na badokter yesu na baprofete baya na nzela na chaîne oyo baya kopanza ntango malamu po te ntango na etekele mpe panzala partout nzambe yawe seigneur sunga chaîne oyo nzambe na bomoi ekende liboso na kombo na yesu masiya au nom de jésus christ alleluya nzambe merci lisusu nkolo na oyo nyonso osali mpo na biso na mokolo na lelo tolande gloire nzambe tokomi na suka yawo ya émission oyo tosili kosala tika loboko na yo nzambe mpe parole na yo ezala conduit par la puissance du Saint-Esprit moto nyonso ayoki yango nzambe azala touché azala affecté Seigneur Jésus achange vie nzambe na likamwa apambolama banetola bakende liboso mokonzi tolande gloire epai na yo nyonso tolobi na esika oyo eza sele na royaume na yo olobi ete nyonso bokokanga na se ekangami na likolo yawe tondimi maloba na yo mpo eza solo kumama mpe pambolama netolama na kombo na yesu masiya tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tolingi biso tolingi bino na bolingo na nzambe mama toyebi te mama biso mpe tozala esika tobondelaka toyebi te soki okoki kopesa esika ndeko oyo alembaki ndeko oyo aza na esika kobondela te akoki kozala touche na mateya mpo tayalanda biso epai tobondelaka mama ok tolingi bino mingi toza spécialité nyonso tozoloba ngo toza na posa bacorrection na bino so mpe liloba mo ebetaki motema esaki mabe vraiment tosengi bolimbisa biso mais tokondima bacorrection toza vraiment préparé mamero eza wana fixe ndeka bozo kolanda émission biso ngai na mama Hortense tosambelaka na église la puissance divine oyo eza wapi na village gestan toza na baseline na biso jeudi na bandringen vendredi na navan toza na baintercession mercredi 10h à 12h30 15h 17h à 19h 19h30 à 20h30 ekozala bien soki oza na esika te oye tokutani soki oza na église moko pembeni ou esika ozalaka na bamboka différent na kosepelaka mokolo yango so tokutami na mboka wana oinvite biso mpe esika yo osambelaka
amen ya solo wana ezali esika adresse oyo biso tozali koke kosangana mpe tozali sur koyebisa bino ete chaîne na biso efongwami na box oraro soki okoti oza na box oraro ete ofongoli kuna na page 89 kuna okokuta chaîne ya Congo Mokristo kuna okokuta mateya ndenge na ndenge oyo ezali koleka kati na esika oyo na oyo mpe ezali koleka na Afrika ezali koleka na Europe partout na mokili mobimba okokuta badifférent mateya ezali koleka kuna ndeko na ngai kota kuna soki oza na Facebook kota na Congo Mokristo ndeko na ngai journée na yo mobimba esengi toleka journée na so toujours na méditation na mateya na koyoka mateya na kokola na nzela na mateya nzambe akoyeba biso na kopambola biso ya mingi yango tokomi na suka ya exhortation na biso tolingi bino na bolingo na Nzambe ete tokutani na lundi ekoya topesi bino bye.